Bandeko balandi ya masolo ya mpifo esengo ya biso na poko ya lelo koyeba te boyali lisusu baike po ya kolanda masolo na biso o bolingaka mingi. Lelo masolo ya mpifo ekei kokundola nani? Lelo penza masolo ya mpifo ekei kokundela bino moto moko oyo azali mosali ya Nzambe. Ye babengi na kombo ya prophète Dominique Konde Polo oyo azali penza mokambi ya lingomba monene ya Iglesia oyo tobengi liloba na Nzambe. Prophète Konde Dominique topesi mbote. Mbote mama Solange. Bino ba ebanso bakolanda biso boyeba te tobengi prophète parce que tozali penza na mituna ebele o biso to mitunaka o bino pe bo mitunaka. Na poso eleki biso tokendaki to assistaki penza na église ndenge na etonga ezalaki dimanche wana tomonaki pe makambo ebele yango tolobaki te esengeli toyamba ye aya kolimbola mambi nini malekaka kuna. Leo tokosola naye makambo etali vision ya église liloba na Nzambe, tokosola naye penza makambo etali ju oyo ezosala succès bao bakolobela ngo ya malamu bazali ba ope bakolobela ngo na lolenge bango bayebi bazali kasi lelo ye moko akopesa biso biyano tokosola naye pe mambi masusu etali baloyembo nga na mona ekuna penza bato bana ba livre minene bakoyemba loyembo ezaka bakomi psaume tel mais ya sala ngo na nzembo bakoyemba na makambo susu ko penza temps epesa meli biso tokosola yango. Prophète Dominique Konde boni Nzambe azobatela. Prophète Dominique Konde bato mingi tant ba otala yo to mona bato mingi on dirait tant mosu ba comprendre yo te ba ope ba comprendre yo bazali pour biso to so lundi mo makambo na mingi na scène mosusu je crois en 2017 nga personnellement nazala kuna na stade na landaka yango et puis dernièrement nazala ki susu na bongolo pour na kotala rande makambo zo tambola na ndenge biso to lukaka koyeba ba information bato ba comprendre yo te na vision na yo liloba na Nzambe. Lelo yo oloba nini na ba oyo ba otala biso po ba yeba vision na yo ezali nini e bandaki boni ti lelo to koma na makambo ebele lelo pe komita musu stade wana esali plein koleka bato ebele to yebi. Merci beaucoup na motuna munene wana pour te éclairer bana na Nzambe. C'est pas facile. Na musala nkola pesi na rolo banga moka te na musala nkola pesi biso bana Nzambe surtout na mboka ya Congo na Afrique parce que tozala toujours pe na passe parce que tolingi kaka kosala ba aventure yango na tozo réaliser makambo minene te surtout vendre kana ba aventure makambo ndenge bandele basala ozo palper du doigt c'est yo bango ba porter kosala ba avion nzongo munene wana epumbo likolo na kilo ya bato na ba charge na bango na mituka na banja munene pe sauter pe ekembango emebino na musika quel exploit bon biso ba noir o cheka na lokolo na ba bibende boye mutuka ememio na musika rapidement o eko kende o sala une semaine un mois aucun na jour moko c'est pas facile hein mais c'est pas facile bon biso tout le monde sera aventure jusqu'au ainsi Nzembo la Musa kinga pona banda makoluka Nzambe nanga o vekisa yemba ki tant na yoka ki ngo era na sana ba 5e année primaire na le mais waouh mais muto makambo yembe mais c'est vrai na 5e année primaire oui. Yo zaki dana maela ko comprendre vraiment makasi ba message ya Nzembo wana ba verkisa ba Nzembo makasi oui donc pona ko yeba déjà le samunga banda mwana banda ensemble tant d'adapte bandi confirmation première communion surtout so kende ngam moko na so kende ko mona makambo ba na so yebisa bande ko ba mikolo mais makambo na so mona esebilo bo mona yango nini susu nga ba mikolo ba ndo fanda nga tant na zana na bandi moi mukeko loba so okebite mukolo mususu azo a répondre ba question mais mukolo mususu à finir par Google à yo pe mitune qui moi nous dérange longwa ba Google et puis on a dit que la 3e année 4e année première dans le côté livre moko ba comme apparition à Marie na Bernadette na Lourdes na vie oh Bernadette devant grotte et quand le bélier moi j'allais na réfectoire mbango na lembango na zui mbango na kena docteur quand vous avez na mboka ni ouais on na mbata benga na côté contre na biso na Mayombe
na kembango na lokoti chapelet na ngai directement na grotte je voulais vivre réalisation ngana tangi na livre apparition Marie na Bernadette na Lourdes na salat nazaki donc totalement nga bijouté chaîne était na Kingo chapelet et na banda ko mieux chapelet bana na 3e année primaire kasi koko koma pe sango poso totali bien la famille ezalaki te ba famille mosusu kozanga mbongo nde evandisa bato mosusu na pasi mbongo poni mpona okotisa kelasi oyo ebongaki ya basango ntango mosusu okota séminaire il faut mbongo toévoluaki mwa mokembe bon tokatandaki mwa moke na nzela po mbongo na famille ezalaki te nga na bando otambola nake pa ba père atindi kende na papa pakulutu oyo naza na mbongo te kende pa noko oyo na mbongo te nga mpe naza na bana nanga kende pa totamboli na grande vacances na bato presque famille momba ana mbongo te biso mpe tona bana papa na bino asala kaka odola mais nga mona bano sala même na ba vacances nazokata bambila nazosala bamafuta nazocueillir ba masanga mbila kupona kono teke pa mundele moko nubenga Joachim soki asombi nazwi ba frais scolaire. Prophète, moi question mo muke ya curiosité, est-ce que lelo baboti no baza vivant? Moko sakenda mère sakenda pa son âme, mon père azali vivant jusqu'aujourd'hui. Mais il connaît lena bano sala to ba grande vacances pour notre travailler ma cache pour tout. Vous êtes quantième de la famille? Deuxième, j'étais deuxième, mais bon. Parce que aîné chacun. On était un nombre de 6. Ceux qui n'a 4 garçons et 2 filles. Bande kono wana musupe bazana kisasa oya biso kaka. Mingi pe batiki biso 3 batiki 3 totikali. Kasi lelo na lolenge zoloba eza loko zolakisa ke nzambe azaki na plan moko merveilleux pour na yuta bo mwana banzemo musu ya makasi ozo comprendre message na yebte nzembo averki sango ezali na oyo na komitunaka posomindo utande wapi. C'est ce qui m'a un peu réveillé pour na bando luka réalité divine. Na mission na biso na batambe na bando église ya munene ko banda watina na boulevard hein. Mais na samedi nga mona bando kota na koti na kati na vendre na baban seul hein. Pe munene na méditer. Na ko si sa méditation même 2 heures du temps. Na fukami na ba statut na biso nyonso wana. Après na bimi je me sentais déjà que naza calé na pouvoir divin. Siko vision wana o ba makambo yo bandai komona o ba kolo musu bandai ko comprendre te tam so ko lobi ba lobi yo curiosité le tam so lobi ba gogoli yo o banda komona nini. C'était un jour ndeko moko na mboka so mutabungi na zamba za compliqué na tango na colonial. Abungi na zamba mboka baluki sanva pa batindi basoda baye na mboka kolokota ba père nyos. Ngali kola banolinga père ya botinga makasi na moni ba matisi père na mutuka bakena na prison na boma. Je te dis non. Et je me disais non ngapena landa père nazo kinde kukanga na mutuka po père akende te bakisa wapi bakena ba papa. C'était vers 14 heures comme ça bakena bona boma. Biso tikali na mboka ba grand ba tikali na payote moko ezaki na au milieu du village et subitement la chaleur ya makasi 14 heures moye zikisa mabele ke makolo zika et na moni na vandi en dehors ya payote batunos batikali na payote na yota la direction camion ke na soucios que pourquoi ces gens ont fait ça ba kena père biso tikala ndenge nini na surtout akaboye na musika mboka lumière zate courant zate lumière moko lokola ba justière boule ya monene musika de loin na katna zela na seka bakendela ke boule ya monene na kangi miso parce que so tala moto ya ba justière ça difficile pour nous fixer en quoi na kangi miso na balule longi croyant que peut-être il se manifestait quand ndenge brusquement na tala susu et ils ont s'approcher mais na kangi encore natala on dirait ça kaka ko luire davantage que les cannabis non si on continue à mwindo ekozipanga mais na moi alors na kimimba na batnyo so balingi na pembeni ba omona eloko te na kimimba na payote na kati na bango nyos est-ce que bomoni mwinda lumière brilla wa yazara kande wana mwana tona sushi bato bakena na prison mais yazo mona mwinda na mboka ye wapi na moi boye mwinda nani apelisi mwinda baya kufinga bafinga ya gogola bagogole bon d'accord vous devez comprendre na 12 ans na bibo ça va merci beaucoup to komi to kende kolala boy na butu ça veut toi attire banda ya mboka na biso zaki minene na bato attire
bandele wana biso ezaki batoiture ya batole à ce moment-là bacolon babelge batika batongela biso mboka na biso ezalaki bien construit subitement namona ndenge ezalaka toiture boye na katikati baange bakiti na mapapu na bazosala ondire bandenge basoda oyo bandolata coupe na mokaba boye ya rouge. Donc mokaba bien serré et côté on dirait à pirogue au ezakaya marque Mobutu bandolata mais rouge mais kotia makelete wana tango bazokita wana ngana bandi mama la muka mama ya kotala ngara bana mona ngolula bisimbi ya kotala bisimbi bazuta likolo blati pempembe na mapapulo bandeke nazonganga mama bitika makelele basoda ba policier ba kotra biso tika makelele ba ya kanga soki abeti minga zumunaka ti baye ba contourner nga bayembi nzembo temba kaweza na Bible Apocalypse 5 8 10 minga na bandu yemba tenzembo mais bazoye ba cantique nouveau bayembi tangu nzembo sili tangu bakozonga boinga na tikali pongezo ami na bigogo na juillet pa mama premier jour yenda beti deuxième jour 9 bakiti mama tala la muka botala na grand frère bango bazoya même nini ozomona ngana zomona bangoyo ba ange 9 donc toloba te prophète Konde oyo eyeli o lelo na vie donc soto zwi bandeko na yo bazana no bakobika nano totie bango awa bakopesa ka témoignage oyo parce que bato mingi baomona yo neti wana kati ba mystique abanda ko témoigner ngo mama tango mosale bandi tango azaki nano po tango na bandi on parce que ça moi passe tamso atanga on a 20 liboso na oboye bon non mona okalo kwa mise en scène wana ba père basi ba kai prison na lobby ko na pa to tango musumu takanga vene kana zamba akomona na kada na quelques jours au mwana ozaka bo mutasa kufi na zamba mais deuxième jour 9 troisième jour 3 mais wana mama baya bimwana chama kelele bakoyoka na mboka ne so donc elandana ki boye baba 3 jours successifs après troisième jour mama le mes grand frère yo kulutu ndenge ni ngana zo beta zo kokate yo kulutu beta tango zaki envie moi va no témoin yango mais beta yep tango pana yo kotika makelele tango troisième jour et sur quatrième jour ba libérer ba parents motunyo samona moto wana bunga ki amona ni akenda kovanda na zamba kan ndenge na ye ti ya bunga na kiti ayeko bima de ba libérer ba parents biloko na pe ke inango lelo yo na zokola na ngona mémoire na terrain na zaki place à terrain ya bal na payote zaki au milieu lelo yo oya Kinshasa kuna sikoyo na mboka oyo na Mbatalwangu na Mbatalwangu kuna est-ce que ezana eloko mo o esalama kuna pona ko rappeler bato vision na yo bien que oye ko développer mingi bayebi kuna bayebi yango église ça pe wana ya munene pe oui ya munene pe bato ba uta mboka na mboka baye ko sambela wana na Mbatambangu na Mbatalwangu ouais lelo yo vision efungwami na lolenge toyebi oye Kinshasa ozaki nanu catholique quand débat na nyonso ne ba bota makaro kende na église de loyo oye mais bato ba comprendre te toza pe na kati ya développement pe ya ba église de réveil awa eloko nini oyo eza na différence entre lilo bana nzambe na bitonga mususu oyo bino surtout bozobelela nzambe ka moko wana différence nini ezali différence ya bisambeli Jésus tanga bota maki akutaki ba église akutaki ba pharisien temple zotonda ba scribe synagogue zotonda ba principaux sacrificateurs mais voilà ya kishima on dirait ba ko tirer attention te pona makambo Kristo yake nango alors différence peut tant Jésus a meki kolanda makamyo sang na bango santé que il est grand temps na bandana ko lakisa bango au tata lingi même que les arts difficiles pour basi baye basi ba komi na makambo na ancré na kati alors pour oyako persuader bango au convaincre bango c'est pas facile hein.
Mais tant que on peut ba oluka pe yo ba omona ke yo ndoza na libunga yo ndai fokende kune pa na bango boyo zolo ba yo ye Jésus pe bandima ki était et bango ndai fo ba ya kolanda yo bon moni Jésus et lo nye osenga ke lelo bango bana no parce que bango pe ba omona ki oh bango ba osala wana ndai Yesu wana ndai Nzambe oh yo zo sala eza pe ba biloko na yo Jésus ti azo kola zolanda ba parents na temple pona ke tala nini ba zo sala pour akende ti abando koma na katinde azosola na tata na ye azoba esi oyo yango be yango te mais Nzambe azo confirmer que boye système yango te amoni période biso basambeli to na ba difficulté mingi na mokili onanga musambeli nyosa simba Bible mais il est mon frère azande konanga pas simba Bible aluka Nzambe en quelque sorte. Mais il y a des choses que tu as bakate bisope au batang Bible ango bakomi makomi bomaka la lettre tue mais l'esprit vivifie. Donc makomi tant ba olimbola ngona mayele nzoto yango ne sali l'église nyoso. Molimo santo zakaka moko. Molimo Nzamba kabolango biten testateur pour Jésus aponaki 12 apôtres atie bango place moko habité que apôtre n'apôtre kana ndenge na ye akena ndenge na sala oya yete bango so ensemble au Saint-Esprit. Il faut ba nyonso baya osangana na yo na liloba Nzambe. Non, na bike baton so baya te. Mais bato o balingi lobiko pe. Ngape na luka lobiko te. Ngata ona bando kota na ngata bando samba église na assemblée sika to kolona to tangeli wana nalingaki makasi église na biso wana nako sous-estimé pe yango te po soki yango ezalaki te nde tokoyeba pe makambo ya Nzambe te église na biso wana catholique je peux pas sous-estimer cette église ntango na bando okota na église ngai eloko ya liboso na bando tuna banda na bomwana Nzambe nakomi awa église oyo ya yo bien ya bato lakisanga ozali awa bien oza te cérémonie on ne sala kuna liboso na mona ba responsable ba pasteur cérémonie euté pas na yo bien euté pas ya bato même na bamboko esa ata courant exacté électricité exacté pour batie écran te na mona na mire pe le boko bimi on dirait écran ba dessiné on dirait toiture pe longwe likolo tala culte nanga Apocalypse 19 que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel tala culte nango yanga yango oyo zo mona kuna na yebi yango te donc ba cérémonie bazali awa prophète Konde o le to komona bitonga pezo ko tongama to komona pe na ba télévision musu to mona pe ba chepe maboko boye ta mususu moto pe abiki ba chelo ko boye kuna eloko boye bimi moto na libumu ba tie kuna moto pe a témoigner nyonso wana Nzambe azana katite Nzambe azaka na kati ya liloba na Nzambe. J'ai jamais dit que Nzambe azana kati ya liloba na Nzambe. Je pourrais même pas dire cela. Mayele ya bato travailler. Mayele ya bato et travailler. Namoni namukili bato ba travailler ka mayele na bango te pona kuluka Nzambe. Ngana na banda kuluka Nzambe. Ndenge na yebisi yo ke tango na banda kota na église Nzambe la kisanga. Mena ndima ba église na banda kota pona sambela. Zate pona na envisager que na koma musai na Nzambe jamais. Attends aux yeux déception. Non, après nakota ngana bando longa mbinza ozone na pompage ba église moko ya solo to moni na njili ngala longa makolo 6h du matin na kene njili makolo pona kene luka église wana nakota pe na sambela ngambi yango église yango abitala tala bona yebi kutu yango te ba église musunga na mona ndoto nano kutu na bimaki kutu te na lo samu na boya nandima suko sambela te so babingi bajene baninga na banokola na bakati muso benga yo pasteur na bando tomboka tika kombo pasteur nga kombo pasteur te o to mona rula pasteur na botika biliko wana na linga kutango te mais so même temps on a zaki na internat mais to kota chapelle na 6h le bol la moko boko ta chapelle pour bosambela 7h beaucoup na réfectoire 7h30 beaucoup bobanda classe menga avant la mukana bando fuka mana moto ambeto Nzambe la kisa église on a ressemble na mokilo na bité que pesanga église la kisa pote mukoro kufana mona yo monanga tina sana sen oyo kanganga na yoka yo seule prière na bando lo bapé avant de dormir avant de me réveiller 10 ans na bando même to komina tango examen na bando lo baté na bando senga teke Nzambe pesanga mayele na réussir na classe jamais nga à l'accent église ça on a ressemble à 10 ans
ya prière après aye kolakisa yo ke Après, esengeli osala ya yo non. opekisa bato balia misuni opekisa bato basala boye yango wana nde oyo omonaki yoka nazokende omoni biso mpe banoire mundele mpo basala biloko baréaliser bato mingi batira mpe attention mpe basoutenir mais biso quand quelqu'un cherche à créer on a souvent dressé des ambitions de kokanjam pote mutab alemba yango toza ata na esprit ya créativité te. Mais nous devons nous demander, mais pourquoi biso en fait motomo asala ki fizé so yango eza fizé mo ba matisaka kota maluku kuna mondele pe avant ça la fizé ezokende ekoya malemba kite mais biso ba noir na bo batali ba décourager ba bien fizé na réussite balingi kasala mbala moko ekende so ba financer ki anga sala mususu suki susu ba maté encore asala mususu po fizé ezokende na ligne mususu yemo pa lemba po baninga ba noir balingi ko lembisa mutu balingi te balobaka tout d'abord ya alingi amimona nana alingi alagisa nini donc noir so sa lobina muninga ndenge wana so za pena mulende te so za optimiste te otiki pe oyoki na son donc chez le noir on décourage mais chez les blancs ata mais o basala ki papier et ça va servir en jeter ça na mboka na biso o ya bandaki mais il a enduré azaki na persévérance pour te biloko ebima boy pe et comme au sambongo pe zo laissa batevele na société mais pas le noir yango na to buka ba société ni oso zaki awa na limité pour biso linga buka to lingo gagner facilement to linga ko travailler cerveau na biso te moi la récitation o ya na école le laboureur et ses enfants, creuser, fouiller, bêcher, ne laisser nulle place où la main n'est pas se repasse. Voilà récitation et la moussa kinga encore. Na bando lukati kana creuser na fouiller na bêcher na tala makambo nzam non, ngana simba pa on a grande vacances pioche pelle, faut na creuser na fouiller na bêcher voie utile kolozo creuser pozo anine. Tika makambo na kosala pana yoza ebele vanda. Prophète Konde ubando naibite tamsu naibite sona ko faire comprendre ubando mone makama ndenge nini siko yo vuango yo elobela ko ndenge nini elobela kanga so mo fandira bobanyo yo ka mungongo ezaka mungongo yango ya munene ya mukie nzambe alingi bato nyonso mokili mobimba alingi ndele mwindo alingi bango po jaune po blanche po rouge po noir asolola na bato ebele na mokili oyo d'une ou d'une autre manière c'est à tel point lisolo ya liboso ya nzambe na bato bandoto ni baminimisaka bandoto mais na ba païen na bato bazana banganga kisi momona bandoto na bato bazana misala ya mabe pomona bandoto mais ba yebite keza lisolo nzambe yeko so wananga na ndoto mais esprit ya discernement ya kolimbola ndoto wana nde ezangele baluka kutu koluka yango te mingi pe ba mona nzambe basolola na inspiration mutu boso atambola boy ko kenenzela boy te azomona mutu azoka mutu alobela ko sala boy te donc voix wana nde ya nzambe o elobela bato na kati païen nzambe alobela ka bango lelo ko bima te mutu komi posa ko bimeza te mais nzambe azolobela mais mutu makasa bimi pa ko kutana na problème nga pourquoi bando sola nanga parce que na bomwa nanga na banduluka na bandulinga ba aventure te ba mouvement ba jeu de main makambo belé ba jeu de main de nini oyo bato basakana ba jeune bazoka sakana ko simba boye kubundana na bandulinga kote ngai nature nanga ndeto ala mukika ngana bino kuna boyo seka boyo sala ba blague banini ngana vandi ngana otala ka bino mais babi chaque chose a son temps prophète tina zokola pena kuvanda na vanda otuna kanzambi pourquoi ça nzete boy pourquoi lubwako boy pourquoi montagne pourquoi bo tout son attemil kola ngoma natali nature natali environnement natali oh mon dieu na bando linga makamna nzambe trop c'est à tel point ngana bando ko sala tout le temps fona tout na nzambe pourtant on a bando tout na bato bando beta bigogo na kumaki ko tout na nzambe intérieurement na motema na ngai na bando sala likamnanga ça veut dire si bino bozo sala ba vente bo sala na ba mouvement ibelenga na vente maninga muso bando mais frère yo olobakate bando to yo zolo bato zo bouger na bando za na réponse tant muso na zo seka kaka mais na répondre te mais baby te kana ça tiens déjà être nanga mobimba nanzambe to solola na bandolinga à tout moment que nazala distrait ma solo ko loba non nanga na botami ko lobate na botami oko sala journée mba yo naza wana me ozokati ozo bateke na vandi wana so yete ko mona te ko mutavandi wana kasi lelo yo église oyo ya liboso penza tango mona ke oui vision na yo nzambe ngi asalela na loyelenge oyo yo yebi ndenge azosalela sikoyo
église à liboso ça là qui me dit bon siko na commis prêt ezaki wapi na banda ko boya même na kosambela na ba église na banda ko boya mais alingi nzam na motema na ngali kamna na sala nzam na sala bina sala te banda boya après ba déception na nyoso lo biso ko nzamba la kisha binga na zawa tenga na zawa na ko ba déception te bato basambela na bonne église wana mais na ba solution na banda mona ke omoni bato mingi bazana na mokilo basambela so nzambe te moto aza sage o bavanda kana ndako soki na découvrir vérité te avandi na ndako il est sage donc nyonso baza kuna ba otondisa kuna mabunga na mabunga non ngana juger bato te mais message yango na zopesa na habite ke baboya ba église wana na habite ke baya ipananga na si bomona na mokolo moko na afficher numéro na ngate mais solo lo et pas prophète pour ko sala émission asa afficher numéro na téléphone na télévision asa bando benga boya ebele pananga ngana na mokolo moko ba mona na télévision te boya bato mingi ba mona comme si église na mbo to ko somba chaîne na église ndeke koma na monde te so na sana na posa chaîne de na sina somba mais ozondima mais prophète ozondima quand même ba trophée occupe pas que zo pesa yo lobi yo lingi lokumu wana te olingi komitali sa te mais bango bazo salelo publicité en quelque sorte oui na musala na mukilo yo même musala sala ka na sio zo ba diplôme belé o senga ba diplôme o lukango te nde musala zo sala bato ba bi vraiment photo primé yo mais wana eza lokuma mokili na lenga spiritualité oyo zanango okoko le ba wana eza biloka mokili ozo zela kaka mbano pa nzambe faire la part des choses donc babi ya nzambe akaisala tant to sala nzambe zote zali doso zo sala musala malamu ba kumishi ba précieux prix na nzoto ce n'est que normal exactement yango nde komema na likolo ko boyela pe baninga so ko boyela ngo kena ko zoate comité la moko komi mona très spécial naza un homme très spécialité nazali na nzoto na liaka na melaka mai na lataka voilà nzoto sana makamu nango so ba pesi pe prix na nzoto ko boyela ngo te parce que yango ne zo pesa lula que makamu zo sala bat pe muso ba osepela nango yango ba pesi prix wana so boyela ngo bimi orgueilleux mais okobima pe mauvais zo refuser bato bazo s'approcher na yo bato musu ba ya reprimer tant musu roté bango pe ba okoma bana nzamba semble pe ba changer vie prophète Dominique on a expliqué peu place mususu au même temps on a bandola na 50 ans wana que nzamba la kisanga église la solo ressemble mingi na mona ngona bandoto nanu kutuna komi musambelité na boya na ngalo sambu église telle na ndoto oh on a trouvé église nameka okota fois bimeli koloko kota kutuna yebi angote mena kotanga kombote kokota tena yebi angote na bio mena na zo distraire wana satan nzamba kotinka ototanga kombo po lelo bana ne mingi bazoke na perdition non bato nzambe kola zo la musabatu na yemoko bato miso donc un jour barobima na poisa nde balobaka makamno so ya nzambe ekozala kotombona va se rappeler que il y avait 10 serpents que Pharaon avait transformés la canne transformé en serpent mais Moïse a qui na canne moko changé en serpent Moïse a tout découragé aller lui maintenant c'est quoi au juste mais nyoka moko emelika un tinio sur 10 plus tard nzamba yebi ce qui peut il y a le bananzambe komela tout non c'est pas le bananzambe mais un jour l'église moko to sentir to yeba qu'un jour l'église moko et ko triompher dans makambo swan nzamba na besoin ya on se tandi te tala même à petit biso va passer tout ça nango to reçoit même la télévision hier à teibo ngape na kena teibo exact comme ko soit ça ne vaut pas la peine bon débat msu ba kota kopé politique ça bien na juger bangote mutambutu na devoir na dona na vie na ye ce qui a côté politique en bien ou en mal yemo na nzamba na ye parce que tant que un jour ba ya solliciter ngana comme appel chef du quartier atana boy bandimi ba lobi no kakayo so na teke baninga ba côté politique mais disons tozana mukili ya bato ya mukili ya se donc makamnyoso lobby nzamu tayeba kayango gloire à Dieu so ba côté kona ba ko apporter pe conseil ya malamu so ba porter conseil ya malamu ko bon sambo que vous allez pas bien mais so ba même conseil ya mabe puis pour mingi na mona ka ba conseil du roi balinga ka roi azolu ka kotambula na ndenge na bien mais ba conseil pe ba yeba torpiller ya fois motema ya roi alors tina bando 5 à 10 ans na chuter na place que na moni directement na bando vivre Jésus a quitté na pongi yo sana ndoto mama Solange
omona ka image uti likolo kita obangi kande tomona na ba film oyo kisomo posa kokima te na ye otalabo Jésus oui na yeko zo toke likolo ngai likolo ndenge nini tango yabo ya siminga yaba no wana ole bana langue nini mais nzambe tango akiteli yo oza congolais ko loba muno ka Congo nzambe azana miloko nyos Jésus na moya lelo so akiteli atangolais ko loba muno ya portugais po yebi yene butasala ki ba miloko nyos tango bandu kita siminga na maboko boy na luboko ya mobile tozo matalikolo ngana bandu tuna likolo luboko okanisa nano zana ndoto me mutalbi bozo kene likolo ndenge nini so asimbi yesu cheka boye na maboko ne kaboye na ndiga siminga ngana so tala kama o Jésus ti malobezangi ngai donc moi na lobezati bon mataliko na censé vivre lire bon monika univers fungwa bo côté kangani makamuna so na moni na bible bon o ya contester na ebita na ko donc mukolo wana nde penza oyo après 10 ans nande oyo mona ki wana mbala moko abando ya mbala moko te aya 20 fois na mona que Christ a quitté ozo s'attendre nango te na za kutuna tina te que Jésus yelanga mais prophète batomi to monaka oyo ba monaka o nde to yoka masolo so amoni bon lobi na ba bika ka susuté ko bika na ndenge Jésus so za so invité pour amoni makambo yo e bon ka mona te Nzambe so azo préparer makambo na ya a préparer na ndenge abatu ba préparer ka te na ndenge na ye mengana banu mona te na banu ye bateke za préparation Nzambe pour à maintes reprises ngana moni Christ aye Jésus hein Jésus-Christ de Nazareth moni bato so banolo bakala au nom de Jésus mitango na bando yebisa ke ba Jésus baza trois na Bible Jésus appelé Jésus bar Jésus et Jésus-Christ de Nazareth bato so bakoma Jésus-Christ de Nazareth mais banolo bakako suka au nom de Jésus ça te peut Jésus bakisa de Nazareth parce que Jésus aloba mingi bakoya na prophétisa ki na kombono na sala ki miracle na kombono to big saki bat na kombono ko na bango na yebino te basala le fond parce que les œuvres manifestes divines a toujours été différent na ba œuvre nyoso oyo mokeli peso sala siko tango omonaki nazongela na point wana aya plusieurs fois mais tango omonaki wana en fait eloko ni elekaki na komata wana okei eloko ni omonaki tango olamuki na ndoto qu'est-ce qui s'est passé après sobo moni bato bazoya na banda kaka na matete na nunga wana bato bazoya moko mibale banda na 5 tilelo monde ante église comme aucun na braza utana ndenge ba braza bilo bandi melali loba balinga kutuna songa te soza na motema makasi jour obongisi ko ya o loba bo na reporter na tiki Gabon so tala ba Gabonais bandeko ba Gabonais ba olela mai na miso hein que muto vraiment akende te mais non makambo ningi na monde aviva na vina ngeza makambo ebele mais bato bako croire te mais gloire denga na viva makambo ebele pe na monaka c'est pas une seule fois mbala mingi on a viva kama makambo ke Jésus aye ayego zanga tokeli kolo makambo nesto o izalia na Bible yo monaka omkolo wana makambo mingi na viva o emona na kati na ndeko na bino yango bozo mona makomi so bato baye omoni no ara yo kana musika mtu ana mutema be mais comité à vérifier a comité à tout na qu'est-ce qu'il y a ici mais gloire à Dieu nga mutema na ngande église kena monde antena bazo benga liloba na Nzambe secte mais so ba benga secte ezana connotation moko eza naza ko to konta so mais Jésus ba benga ke ese ba benga Jésus ke musambela sol ba benga ke chef ya Belzébul mais andimaki na boya kite est-ce que muto aye na message oya malamu ese bakondimaka na batu na même Joseph ndeka bando mona ba vision est-ce que bande konena libu moko tata mo mama moko bandimaki si bakotaki na motema abe babomaye mais heureusement que kolo épargne ki Joseph donc muto so simba kama malamu na mokilo il faut ça na achana motema ke bakolinga ngate même ngapona banda makambo na ibsinza menzame mais pesa makambo na église wana côté sango nga na bando sala même temps na bando sala nzam na sali 14 ans na église wa bengi royaume na kotanga comme penza clair matin mais makambo nkola bando sala na kati nanga ba yebi kuna sikoyo lelo
église ezui ampleur o ezui liloba nzambe komi okende à gauche liloba nzambe ozonga na lobaki à stade na parlons panga moko à part au total na télévision 2017 nazalaka na stade bande bandeliti suka sikoyo tango yo mona vision na kata vision na nde balobaki na yo ke kolia musunité parce que yango nde penza so église a boya balia misunier etika biso. Est-ce que yango penza ezala no nini? Tout d'abord, ezala oyo Jésus tant amema ki okuna na kena ko lakiso to nini po balobi nyonso na pekaka ye mtu asala ngo bon apekisa so bato so balia. Tout d'abord ce qui na bandu na zo bisabato ke mbala na mbala nkola memiga na likolo bato ba omona c'est un fou mais c'est la réalité. Marqué mutu amemaka ata témoin na ndoto te ngalo baga sengi to bandu sala ata na caméra mamdele balinga basala caméra basana projet au sala caméra ou ils capter songe peut-être bo bakobota masima nde bakozala bien poso alali na appareil zo capter songe ezali même wana biso po banda mokele banda nano eloko zo caméra zo capter songe ezate ezaka mémoire ya mutu kaka te mémoire ya mutu tango mususa amoni songe ya malamu apesi yango masolo na bato ba longa kuna lukuta mais songe parce que songe pe tango ozolala esignalaka te ke lelo na kolota boy nepte so mutu nzamba sa signala ke lelo tango olala olota songe boy rien et ya kaka brusquement nga na sina benga ki et on a bandé l'église 3 ans avant na benga ki kuluto article nga libel na bi mon frère Luka Musala pour sa famille pour na omona etikali mukena kufa pandoto na omona eza su ya âge na ngate tango susu etikali mukena kufa na si grand frère peut aller là wana na zoeb selena na delivona na kutuna solo kena ko bande église te na ko sala église la ngate wana zana église mususu na bi frère makamna zoeb so bandoto na koma kumona na o senti que etikali mukena kufa Luka Musala yo sali sa famille parce que bino bo contestinga na sina ko sala sute na si musala na ndampe mu église na bando salela comme bando benga docteur lukola za docteur pour connaître qui apôtre prophète docteur évangéliste na yebisi tozokende on tozokende ensemble mutu na côté bandal na nzela na bi docteur totele manana na moni makamuna comme mona kombo de zaki docteur Futila makamuna comme mona na o senti on dirait na okufa parce que biloko nkolo Jésus azoya kozanga ame mangana likolo la kisanga makamuna soluté que na ko sala l'église makamuna o mona on dirait tikali mukena akufa tangu na okufa dans makambo misuni Jésus mutala kisaka oya misuni ma bongo ya ji ma sœur nazokende fona expliquer ngo malem pour ça na expliquer mbango et vous allez voir explication à terre ce que l'église est bandit comme l'église ba comme même la Bible là mais na fabriquer en côté ko la bin cha église nanga kombo na ngo na Apocalypse 19 11 13 oya ko boya italien oya kondima ndambo ba kondima ta une personne sur 10 c'est là après monsieur ma sœur balbi la Bible que tout ce qui respire l'eau l'éternel botuna bato batanga la Bible l'originalité du péché Adam Ève ezanini pour ba komi makomie bo maka la lettre tue mais l'esprit vivifie okotuna bande konyoso basambelaka qu'est-ce que l'originalité du péché Adam Ève est-ce que basiba limbola ndoto nini l'originalité a péché Adam Ève kasi pomme te kuna na bo pomme mutsa les pommes nzamba siliki botona mutsa les pommes nzamba pia tomboki Eva yela ki Bible ezaki scellé babi na Daniel bomba makambo et ko fungola makaka na tango nango donc ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. C'est que Bible yo malobo ezakuna eyebi kaka apôtre Dominique Konde Polo eyebi kaka yo Bible yango basala ki encore pona yo kombo na yo komami kuna na kati eyebi baninga te yo maman Solange passe na biso ba noir ndesika to faka makambo malamu parce que makambo nzamba ko ninga ko cha eza mal compris pe bakilaka pe batungisi pe mutango azui makambo abangi mais kimbango abanga kite devant l'état colonial il disait bolandate mais babomie parce que azaki différent ayo la différence moni Jésus azaki la différence ya monde tango ko la bomona ka kemuta différence aye bo basi babanda makambo na ndenge na bango ba supportaka différence te ba supportaka changement te ba bien buzo baliboso mayele sima so be pesi temps
que même 2 heures, 3 heures du temps, on a expliqué ma cambo, les gens comprendront. Mais on a besoin, tu vas comprendre la télévision. On a besoin quand on a yambaka, na la mouika, muta, ayeso le kawa, nzamba bi kota, bayaka. Zamba bina le katena kota. Mais bamde na zaki na Bruxelles. Bamde le baole ka liboso l'église biso sana biso na deuxième étage, deuxième niveau. Bamde le babi to zaki basaki 3. Babi zamba to nya to le ka to na mission na biso sada to kende ko sala. Mais babi to kota mitema na biso elingi to kota wa. Mais ba église zaki belé. To zaki na 5 églises na immeuble na biso. Mais babi to kota ba matina deuxième niveau. Ti ba yabi nzamba tindi biso mitema na biso tindi to comprendre te to leka de to sala kama na biso ndi to tambola ka pona ko luka vina biso na bitu kota batu mingi ba yaka na église nzamba la mse na pongi ye moko ayebi kutunanga te sikoyo makambo so to talibia nzambe tanga lakisi yo eza kuto eza makambo ba fabriquer ale alobi péché utaki wapi que tout ce qui respire l'eau l'éternel donc banyama wana moto ko kolia ngo te parce que yango pesa na pema nanuka malgré tout sengela bimana na bimana bible lingala mais na bimina bible français ba doit comprendre kaka nzam yende concepteur ya moto yende créateur ya moto moni mutasali mutuka Mercedes ayebi ndenge na sala kyango mutasali mutuka ya gasoil chauffeur abi basali gasoil mingana cha essence moteur kukufa chauffeur abi mukolo mutuka so mutuka na share chauffeur lukula bachaki yango ya essence mingana cha gasoil moteur kukufa nzambe ndek concepteur yenda créer ke moto mais mutaza rebelle devant Dieu dans le monde entier c'est ce qui va causer plus tard fin du monde fin du monde ya tangwa Noé ezaki submergé na mai. Mais fin du monde à tout moto koziki sa monde entier, on ne sait pas quand. Alors, tala, nzambe tango sisko sala moto, a terminé moto, abi, boza batamayel. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre. Et toute herbe ayant en lui du fruit d'arbre portant de la semence, ce sera votre nourriture. Aïbsi moto. Abandi encore. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fit ainsi. Décret Yanzam, a changé à rater. Bayemba, Rabbi est le même hier et aujourd'hui éternellement. N'denga pesa qui décret boye. Jusqu'à la fin, Ève, Bayako kose pour aboma, a ôté souffle de vie. Maman, et l'ambo là tu as un souffle de vie. Mais ce moutaïka na maboka bendi yango parce que kosilika. Menzamba stongi nyama ndega tongeli biso bato ndege to liaka nyama liaka ndege to botaka nyama botaka ndege to kimaka nyama kimaka ndege to melaka mai nyama amelaka mai so bazui 4 verres oh makila moto makila nyama makila ndege makila mbishi yebisa moto ali banda kende ponelanga makila moto kende suilanga verre ya makila moto il saura même pas nous avons le pourtant même parce que banyama musu bamo baliaka banyama mususu tozokende malema mbwa opesebe musuni musu ali lion peut pese musuni musu ali mais alors bato va comprendre makombi oyo nde totangi nzamba pesi mutu balia matiti na mbuma yango na Jésus aya ko kufela biso lo ba Jésus aya kufela banyama no bato akufeli biso bato te akufeli pona ko libérer banyama parce que Jésus kufa na yeza a libérer ki banyama pour te mutu nyonso abando tumba kokata kingwa nyama ko chana moto pour milinga nzamba lia milinga bo mutalia misuni selon ba sacrificateur ya kala nzamba sepele na mbeka wana le sacrifice ya ko sopa makila le sacrifice ya kutumba milinga imata non c'était pas ça et on a Jésus yaki akufi makila na sopani pour mutu nyonso o ya ko benga kombo na ya ko ndimela ye masumu ne malimisami. Auparavant, si vous avez masum, otumbi nyama emoni passe innocent. Mais entre-temps, tant otumbi milinge mate obinzamba limise masum nanga. C'était une conception charnelle. Yangona Jésus yaki ko mettre fin na attitude wana. Mais batu ba comprendre kate mort ya Jésus zakenini. Pour te atika ayebisa batu que c'est plus ça qu'on devait faire. Même dans le livre Babsom, batu amayel, on doit comprendre. Pourquoi bakomi na psaume na 4 psaume o ya suka ke tout ce qui respire loue l'Éternel nyos na pema essence la ya batu musu bakoloba nzete sana pema eza ko zanga mayele nzete soki pema eza modèle ya mutu ndeka pema ezo mata ezo vimba ezo kota ezo non nzete sana modèle nango mais zamba asala ki yango pumbuma na kati nango na matiti nango toliaka
pour à disposer biloko wana pour moto à se nourrir. Mais prophète nyamazaka nyama côté c'est ça yangona asali odio so koko sala na yama mais oh moto ko sala te donc il est que moto est supérieur. Yoka totanga. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nyon son appel Nzamba linga kite en tout cas Koboma Banyama Ezala. Il a 10 commandements, il y a un commandement qui dit que ne tuez point. Est-ce que Balobi ne tuez point l'homme? Qui dit ne tuez point, ça veut dire quoi? Donc tout haut ils ont paiement, Kobomate, Koboma, Ezala le soum. Tant que tu lis à Rassoso, moni bateau so bazana intuition, bazana bandimia elobate, mais bazana kata soso, tant que tu kambeli na kingo atie motuboye, intuition wana, il comprend déjà. Les gens en France, ça marche. Débat même, ça n'a parlement. Ballon la abattoir. Mais ils ne sont pas des bandits. Batala chaque année, il n'a pas avocat samba pour la torture ya banyama. Bazaba être vivant. Zamba na 4 formes ya corps, ya maison na mukilo. Nzoto anyam, nzoto motonakat nzam nakat na ye, nzoto ambish nzam nakat abona mai, nzoto ndeke nzam nakat na bona espace, nzoto mutu. Et même cher, même sang. Et ndenge ni amape abota ndenge mutu abotaka. Mes frères, ataba tu vas discuter na bango, mais même des personnes bandimeli, moi je suis content parce que maman Solange, église bandana bandana 1995, na bina nzamba zo pekisanga misuni, mais et aux andenge kuna taona zai kuna coordinateur régional, mais na ba tournée pastorale basani banzungu bakoyambelanga ngombe ya mobimbe kozala po bakenda nango cadeau. Mais na bandi église ya o pesi na maboko nanga mais natika mission na 95 na banda kolia na bando kene na maluku na tournée ya maluku mais alaka maluku bamboto ya ndenge nini bamboto muso bando yela ngana frigo nanga bana muso bakotombola ngote ngana promettre ba pêcheur deuxième tournée ngana maluku na kosomba la bino ba filer pour bolo ba ambishe bele ba filer na ba boîte na kosomba mais tant on a yé deuxième année kola bi ko mekata koliate ko mekal susute bo tourner oyo donc guna ngopo ye bosana ye bisute ma sœur ngana lia biso to kolina misoni na mboka na biso mboka misoni mboka ba biso akina ebalemo le bus e ko longwa tina boulevard kuna ba misoni donc kuna misoni pamba banyama zamba na biso donc il faut to ça l'émission mobimba oyo to kolobela kaka aspect wana ya misuni ya yango nde ezosala tina koli ngana banoja Thomson ya mike wana tenga na zokota na zandu na somi ba mbongo ya mnene po so na pesi mbongo na madame asomba Thomson ya mike wana mona ngokele na bando kota na zandu ngamoko na sombi poids 12 poids 13 kele ngana bando kota poids 18 mi balenga mo pour le poids 18 ça somo ngana bano sisa église na koti dimanche ma église na koti côté ya pembe na fleuve oyebi baboayo boayo a moto moko ngati na bandoza na faina mutu eza munene oyi mutu wana ya munene ya ngoro bochana sana wani mutu ya boayo eza modele mususu nga kati na suka kuna bobo mana bino moko menga ka mutu wana me mutu ya ngolo ya munene melelo na keko sala na liloba pona to sanzami nanga ata mukili bato cité fona to sanzami nanga batanga prière du peuple d'Ésaïe 11 prière du peuple d'Ésaïe 63 ça ils ont détaillé makambo so ngana zolo baboy mais attends bazo tanga ba comprendre kakate parce que il n'est pas donné à tout le monde ba comprendre zamba chaka makambo so na mutu moko tamuso meka. Est-ce que les lots aux hommes ont mal compris? Surtout tant aux autres on est makambo ya juana lelo ya pétrole. Le lot de jus à pétrole. Yoka, yangona ni osala émission yoka. Konde. Maman Solange. Na nga osala émission te parce que tant on a banda ki na émission na bando ki ma metala église. Mais siko il faut ka koluba. Yoka, tant na lobi maintenant que lobi na martyr bo mona ka batu batondi. Mais na lobi na télévision te na salle caravane te. Le ba confrère pour ba sala. Tu peux pas panoter. Na panoter na fiche na nga ezate. Mais c'est déjà beaucoup. Les gens ont déjà compris. Que lui le prophète c'est lui on a condamné bande konanga ata 3/4 baboy na bon bénéfice qu'un quart ba kotna iloba mais c'est déjà beaucoup siko juana reportage mindelo zokumisa o balanda ki okuna poto babike talanza babito kotaka bande kona bangwana bango mutu bakesalela yo contre nani na reportage o bato baike o balanda biso balanda ki balobi juna yo wana ezali nini so kindamba bamdele yoka so ndambo bamdele bandimi ata 10 pour nga na ça content. Ce qui a 10 milliards, mais ne fût-ce que 10 pour moi, c'est déjà beaucoup. Je suis condamné à me déléter.
ils ont l'air logique. Logique, ça leur appartient. Le boss, banda et de bi église, bandi bazak 10. Le bazak combien? Na otanga tena bandolo bana bandi bazano de 10. Oui, ça va que c'est à laisser ou apprendre. Na ko standing one. Ako lingate parce que no kite bat bakende. Ngana bano yebsa o alingi aland. O alingi te akende sikane ya imote mene ko linga. Même bandi mi église on yebsa bango ezati ke ba doringa bien ba bando zalaka devant moi mais o alingi pe ko mona ko bakisa expérience na ailleurs. Akende atala. Les gens qui viennent de cette église, Tambola na l'église mingi, Mama Solange, mingi nazo condamné bande konangate. Kochela bato gambe konkanga baya mutakoi na mabele malade zo continent nzoto. Akolonga l'église wana akeko luka mususu. Kuna pe balubi wanganga benkolo na kututuka na konganga malade zo continent nzoto. Malade ko sila moi minute 2 jours lobi ezongi. Muti yangwana muta azaka nakozula lubi kwa api nakozula lubi kwa api naken akebo église bo batambola 20 église bazali na mukiloka na bapaka na ba mama chala mwana ba témoigner na mona ki o mokolonga mona zaki kuna na mona ino azaki musicien ya wera yoka au sujet ya misuli na sisa kina tsengeli kuteza la émission mobimaka ko sala ngana la ki to kolobaka misuni moko tolobiji total la composition total la siko motopa na posa misunyana na nzoto na siko eloko nini yaka ko remplacer pour ya lieka ndunda mais moi ndamba mbisi pe ko na nzoto omona inga town na zaki na église na bandaki kusambla na sala depuis na bandako sala ndam depuis 1981 ti 94 makambo ba créer ponga na bando sala soki na moni makambo yo hotel kolo tongo na bando kende fona mona responsable l'église on a assemblée so taleka na mesokolo bana vision et pana été na ba prophète minene 3/4 donc mobimba munene kola ngana ko kota na 4 fois bazawa na me devant ya mutwana metanga kola bando mona sanga makambo fona senga audience fona kota bakutuna me pona olo banini isaya ye ya yesa batone sote sona ke na bitala nzamba amemainga kona bongisa église to sambel oyo boy les erreurs changer longola pour to sambela bien avant notre témoin même na biso basal que il y a qu'une seule personne ouais ya ko yebisa makambo sans ko keneni gauche ni droite mengana zakina sans flatterie erwana zoto zo mona zaki bote na zaki ya okocha maya omeli mais nazo lien réglementaire prophète Dominique na yebite misuni uti wapi mais na lien gate mais tango na bado lien réglementaire na zaki na ngalula mutu zaki boete masola biso koma na suka mais tuni pe misuni na tuni ji na moni ba témoignage ji wana balobi ji wana plus tard ekobomisa nde bato po yo lobi jeune bisa maladi nyoso ta sida yoka non sida te bato so ba bika ba mama o baza azan bala 10 ans yo moko yebi mama congolaise ba bibali africain 5 ans de mariage o ba kiso te mama Solange za ndenge nini ese mutu wana za na valeur na société pas si boni ba mona ko finga ko to surtout ba semeka ba noir ba semeka umndele ko to ba okipe yote me ya noir ya Congo na ma sœur toka mawana baninga na biso ezaka kokaka ko bota teme combien des enfants nansi mikolo ba relaxa ba mama mi balé na semaine ba relaxa ba triplé kasi po ani te ko kende ka esika ba mama ba oke luka ko bota na bato ba bela na hôpital ko kabela ba ba ji moto hôpital kende ko luka ba malade nde ba kenda ko tambola ba laxe kende na hôpital boye pa côté abiki so hôpital ko motele maboya eso so moni ba melesa mama yemo ba bina bala ba malade boya non ba pona prochaine makambo taliji bato mingi bakolo ba ke pa prophète bato kaka ji ka motezo big sabat non nzembo eza na Bible au 1050 eza na Bible ba yemba yo moko sala ngo livre mo Bible ba yemba ngote mais yemba me na peut-être ça ma bien mais ba komi nzembo mais ba yemba te mais pourquoi ba komi nzembo po yemba ma bietimu kile ko suka nzembo yemba mate mais ça ne fait nango ba nzembo et ça ne fait ba ba ko minimiser na bango nako boya ko tena ko seka nanga mais ça ne fait après na komi oyo nzamba mona ike makambo ko ya na mukili bato mingi batindanga bato baolela ngana kisaso même na bamboka na Kasai Oriental na kenda
même na ba Congo bato ba olela na bengani bokende mutu awa kufia wazate bozo bato ba so mabanga mais mutu liboma uti wa na simbi mutu azola ba olela mutu telme avandi pe bopisanga mai oseku sabato sona lobi yango bakoboma lobi po bandele balinga te komona pourquoi vous maki Jésus pas bando seku sabato botala bino moko boza ba panze sango Barabbas criminel azo boma mais Jésus na d'hasard 3 jours mbana kat na lita asekui mutandengo na banga babatela ekolekati à vivre mais mukili tango mutu abikisi asekusi bozuke na mwana na cimetière kokunda bokitisa asekusi mutalongo na serikali azonge mutakuboma yewana dosonga la bike na yose kusabato ka lobi bakoya koboma peut-être bande na ngaba koloba azola une photo boma ye pour Joseph ndoto pamba kolimbola balinga ba boma ye bona question mais poto suki sapo ange kasana David Tembeni Esaïe basi amona ki prophète Esaïe albinine ainsi parle l'Éternel quand il se trouve du jus dans une grappe on dit ne la détruis pas car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs afin de ne pas tout détruire. Bon, jiwoyo, siko ndimbola. Baninga na ba meka kolimbola. Tango Esaïe akomaki yango ezaki na époque wana ti ekokisame. Ti Bible ngeki la ti fin du monde basaleli makambo te. Mokili ba. Yo kam to yeko salela. Ce que salemi peut apporter quelque chose. Mundele avandaki asali mwindo mais mwindo ezalaki te tandeki to salango avandaki tokende avandi asali mamoto kutu biso na Kisasa singe to sala ba moto mais mundela sali to sali lango mais soki noir abandi makambo bien to ça rappelle na moi isengo ata to boyina biso kokota na kati mais moi isengo que oui donc on dit mela na bité ke bandi mela na bité ke bakumisa ngai mais ne fiske ko tala que oui il y a quelque chose de meilleur. Pour bateau, barotala pe barondima. Pour Jésus, bandima qui est pété. Mais le monde entier, au salabo, Jésus, aucun de vous, Jésus, va bon maquiller. Mais c'est comme comment on a que Jésus a nécessaire. Donc un jour, va regretter prophète Dominique Konde Polo. Va regretter de makambo. Pour me lire, il faut qu'on semble en zamba solo. Na imposé que ngam d'azaka na solo, mais faut qu'on discerne certaines choses. Et là, je bon basambeli na bat basimba la Bible manque à discernement. Et là, je bon appelle basambeli au discernement commis d'une manière charnelle. Va commis bien la lettre tue, mais l'esprit, on doit voir l'Esprit Saint pour na kolimbola makomana pour ebig Shabbat. Bandeko, masole sili. Prophète Dominique Konde Polo to pesi ombote. Merci na lolengo di maiko ya babiso awa. Poto sola masolo oyo. Kasi biso do biso la kyo katoko ya ata ozo la kisawana. To bina biso ngote, mais biso toko ya disi. Botika na kimia boboto na mabota na bino.